akendaki normal baye ava bakunda Blaise il faut bayebisa biso apelaki nini awa famille ya Blaise esabe penza basilikeli jibe mpiana po mwana bango akendaki musala bien vraiment balobi ke drum kaka michopo ekangama famille babite ye azalaki nzoto makasi awa tata mwasi abandi kosaka na papa leki awa babandi kosaka pona mwana bango Blaise esabe vraiment tala ndenge babandi kosaka balobi jibe mpiana yo pe okolanda mwana biso tozali vraiment déterminé okolanda mwana oyo lie biso awa toyi mwana biso abimaki azalaki makasi obongo azonga akufa pona nini boyoka ndenge tata mwasi asaki na mina ndaku akei koluka ngo lelo ondesi michopo mukotaka michopo abetaka tumu mukotaka michopo mukotaka makasi mwana na biso bakomie basike mwana biso 25 na carrière akufi na musala bakokuta mwana na biso te soki toyebi suki ya likambo te basali biso she biso tokufa na asho te eza she na famille na biso makambo esalamaka te akufi na nzela ya musala ifo toyeba ye oyo ememelaki nga mwana oyo ngai lelo nazobima ebani nanu ndenge nini mwana na ngai akufa epui bakamati akendeka malamu maladi te masutene bolobolo baradio sosio na bino basongisongi ya lokuta okosokosaka ngelaki basu oyo asali nini akufi na maladi asali na aéroport na makila futa eza mupepe okeba tobanga nzambe nakobanga nzambe munabanga mutu amukilite nde na telemia si nakufi oyo alingaka kundanga ye wana kenga na kundanga jiba akundanga okesani akundanga esomelanga serke ngake aolala te ye moto wana biso toabanga biso ngando lebale aliaka bambisi nyonso maliaka likoko te akekebi bango na mongongo ekosuka awa te ngai naza mopoto monge yaka je m'en fous lola nzambe aleki moto nyonso nabenga mon président Jésus mon sénateur Jésus mon député Jésus mon avocat Jésus akokata likambo oyo afungoli lelo akende kosonda na aéroport mutu aya na maladi kuna hôpital ezalaki te akende kotiena naboyi hôpital ezalaki te kuna mpo bakote bamona hôpital mpo bazwa ebani na aéroport mpo baya kokotise na vio ekozwa traitement na kisasa mutu azomata na vio akwei asandi makila akufi bopesa biso basango lokuta na réseaux sociaux oyo asalaki boye azongisaki boye abimaki normal akendaki normal baye ava bakunda Blaise il faut bayebisa biso apelaki nini c'est normal. On est là. Là, c'est la famille de notre Droubert Blaise. En ligne de pas comprendre kufa depuis dimanche non tolobate nzamba azwa lokuma tiki bana na ye na bakoko na ye mokilo eza ya nzambe eza ya biso te biso toza bapaye tolekana asali musala nyonso asali jeunesse ne mobimba apo asali koko epagime ata bukomota tika kokende orkestre mosusu atikala te kokende oyo alie ayeba tokende te mwalimi
Tamba boye pona nini? Blaise abeta kitu. Blaise mbili si matu. Blaise akiwa biko. Blaise akiwa bi. 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 Nana papa leka Blaise au mwana suka. Ndoi na ngai pe esabe kambe kombo ndoi na ngai to aka mibale na famille. Communicateur nde mutapesi biso passe. Tokoka ko tokoma na niveau te ke no tozo ke ne poto bona ba voyage to kata ko Europe voyage te ya poto il faut dans des mardi ba ko kunda mutu ata bino moko ba to ba musicien na so ba kufa muna na te ata pa contact na famille te tozo yoka communicateur nde mutapesi biso passe. Oncle communicateur à Salinini. Papa Leki, toza babantu. Communicateur à Salinini. Oya passe, maloba nini oya lobaki. Oya salbino passe. Azana ba tourner, faut ba sala ba voyage na bango d'ici les 24 de ce mois. Faut ba en Europe. Alors, quand il y a artistes et musiciens Blaise dans des lundis, wenge musique alors azo soit visa Schengen déjà pour ba kende de lundi entre ba mardi okundi Blaise. Allez, ba voyager ba ke ko sala ba concert. Musical déjà reçoit na papa Chiki. Boyoki déjà vie. Papa komona na na ye ya osola. Yemba liboso ya tinda ba tu ya ba boko sola na ye. Ya za président de la République ba sola na été atinda rande ba. Mais soka ngi aso garder dignité na ye wana aye ba ko sola na ba. Aye ba ndo sola na ba. To sa ba. Mina ndaku. Akei ko luka. Ko luka ngole lo. O ndezi michopo. Mukona kala michopo. Abeta katumbo kama. Mukona kala michopo. Mukona kala kasi mama. Mukona na biso ngomile. Basike mwana biso. 25 na carrière. Akushi na musala. Akushi na musala. Baba kuda mwana na biso te. Soki to yebi suka likambote. Basali biso she. Biso bakufa na ashote. Eza she. Na famille na biso. Makambo esalami. Esala makate. Akufi na mzela musala. Ifo to yeba. Yebo ya memela kinga mwana oyo ngai lelo nazo. Banina ndenge nini? Mwana na ngai akufa. Puis bakamati kele akende na malamu. Maladi te. Masu tende bolo na radio sociaux na bilo basongi. Ya lokuta. Oksoko sa kamera ki basu. O asali nini? Akufa asali na report na makila. Fute za mupepe okeba. Toba na nzambe. Na koba na nzambe mramba mtu mkite. Ndena telemia. Sina kufi. Oya ngaba kundanga. Ye wana kenana kundanga. Jiba kundanga. Okesa bila kundanga. Eso menga serke. Nake aola la te. Ye moto wana. Biso kwa bangali. Biso kwa bangali. Ndando le bale. Aja kaba mbisi nyesi malia kalikoko te. Akeke bi bango na mongongo. Eko suka wate. Gai na zamo pote. Mwenge yaka. Je m'en fous. Lola. Nzambe. Aleki motinyoso. Nabenga mon président Jésus. Mon sénateur Jésus. Mon député Jésus. Mon avocat Jésus. Avocat Likambo. Oya fungoli teloda. Ake loko sanda na aéroport. Mudana malade. Kulo pitale za kite. Ake loko tena. Na boy. Pitale za kite. Hôpital ezalaki te kuna mpo bakote mama na hôpital mpo bazwa ebani na aéroport mpo bayakokotisa na avion ekozwa traitement na kisasa moto azomata na avion akwei asanzi makila akufi bopesa biso basango lokuta na réseaux sociaux o asalaki boye azongisaki boye abimaki normal akendaki normal baye ava bakunda Blaise ilfo bayebisa biso apelaki nini c'est normal. On est là. Là, c'est la famille de notre Droubert Blaise.
caméra depuis la place kufa depuis dimanche azaki na 16h azaki en ligne depuis ko kufa depuis dimanche non toloba te nzamba azwa lokuma tiki bana na ye na bakoko na ye mokilo eza ya nzambe eza ya biso te biso toza bapaye tolekana asali mosala nyonso asali jeunesse ne mobimba apres asali koko epagime ata bukomota tika kokende orkestre mosusu atikala te kokende oyo alie ayeba tokende te mwalimi abeti sibrum bato babini kala na miniti mokalibu mopasi bayanene rapport kuna hôpital bato bazalaki te hôpital ezalaki te na lubumbashi po bakende na hôpital bato wele koya komanise na avion aya kozwa traitement na kisasa ezalaka te fala bazwisi ye traitement kuna bazwisi ye traitement kuna te bazwa komanise na avion aya kozwa traitement hôpital kuna ezalaki te leza akufuna kwantamba boye mpona nini leza abetaki trouble Blaise ambilisi matu Blaise akiwa biko Blaise akiwa papa leka Blaise omwana suka ndoi na ngai pe esabe kambe kombo ndoi na ngai toaka mibale na famille communicateur nde mutu apesi biso pasi tokokaki tokoma na niveau te no tozokende poto mpona bavoyage tokokata kote europe voyage te ya poto ifo dans de mardi bakokunda moto ata bino moko bamusicien na ye so bakufa amonana te azala mpe acontact na famille te tozoyokayoka communicateur nde mutu apesi biso pasi oncle communicateur asali nini papa leki toza babantu communicateur asali nini oyo ya pasi maloba nini oyo alobaki oyo esali bino pasi baza na batourne fo basala bavoyage na bango d'ici le 24 de ce mois fo bakende Europe alors comme il y a artiste et musicien Blaise dans des lundi wenge musique alors azozwa visa Schengen déjà pour bakende de lundi entre ba mardi tokundi Blaise allez bavoyage bake kosala ba concert mosala déjà koswana papa chéri boyoki déjà vie ya papa komonana na ye ya osola yemba liboso ya tinda bato ya babebo kosola na ye ya aza président de la république basololaka na ye te atindaka nde bato mais soki alingi azogarde dignité na ye wana ayeba kosola na bato ayeba nde kosola na bato toza bato vraiment batata mwasi ya Blaise esabe basaki mpenza balobi BCBG awa bolie mwana na biso Blaise esabe boyebake bokolanda biso vraiment biso tozali bamongo vraiment ngando aliaka bambisi me aliaka koba ya nini te awawa tata mwasi na mama leki vraiment awa ezalaki ya kosamba mabe awa na kati ya Lingala News ezalaka nde boye. Bienvenue sur Lingala News. Vérité na vérité, contact, nous sommes là.